Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutunsa yango, tusale lango, yango ya biso. Esengo pesa itonda kabiso tango nyonso kati ya mitema bande ko bande vont télévision pona kozala ka tango nyonso liboso ya ba etandona bino na nzela émission na biso mokolo malule pa wapi to ya kapenza koyekola bongo manaka mabiso na kati ya calendrier africain de tondi bino botondi to pesi bino bambote ya mingi penza na bisika nyonso yebozwa bino bae okopesa katango pe ngonga ya kolanda kapenza émission na bino mokolo mwa lelo tika tozongisa matondo na ndeko mazengo bilungu ye batikeli biso penza lisusu mesi ya musala pona koya lisusu liboso na bino na tina ya kolimbola bino manaka mabiso na kati ya calendrier africain to bakatango nyonso bokomona ndeko mopeli boso bitando na bino tika tokimaka mbango na tina kosimba penza babuku na bikomeli pamba te tolingi bonko yekola manaka mabiso na kati ya calendrier africain kosimba pe toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka mabiso tozali bongo mokolo mwa konto mwa tuku mibale na mitano awa na ebandeli bongo ya bopemi na biso ya sambo kati na sanda na yango ya zomi eleko ya minei eleko ya kisiu mobumo kama na tuku misato na motoba kolela bongo manaka mabiso baindo otokobalisaka yango na manaka mbapaya pona kopesa penza bososoli ya malonga epai na bino bande ko bande vam télévision ba ina te bosimbi penza na mpifo nyonso ya koyeba na bolai pe bongo na bozido manaka mabiso yango tokobalisaka yango elongo na manaka mabapaya toyeba ete kati na manaka mbapaya mokolo mwa tozali bongo dimanche le 22 juin 2025 kolela bongo manaka mabapaya kasi ya motu yo tokolobaka tango nyonso bokolanda kabiso na nzela émission ye mokolo mwa lelo toyaka nde na tina ya kolimbolela bino penza na bolai pe bongo na bozindo manaka mabiso na kati na calendrier africain sika wapi mituna bankokoso mikakatano mikozala bozanga kate na kobenga biso na ba numéro enisele bongo affiché na site devant télévision pona kozwa penza bandimbola ya malonga oyo kosuka bino boyeba na bolai pe bongo na bozindo manaka mabiso na kati ya calendrier africain solo to kosukela ka biso na bino wana te bande ko bande devant télévision c'est na tina ya kolimbolela bino manaka mabiso kati na calendrier africain kasi to koyaka lisusu na esengo pesa nyonso pona kotombela penza bambotama ilamo na ba ebanso babotami bongo mokolo mwa lelo totombeli bino bambotama elamo bambotukulu ya mbote mapamboli walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala likolo bomo ina bino na tina ete bokokisa mai bosila koyana yango na mokili na esengo pesa nyonso tika tokende kotombela penza mbotama elamo na bomapasa na biso tombeli mbotama elamo na tata nzala mpanda landu leko bisika bozali totombeli bino bambotama elamo bambotukulu ya mbote mapamboli walongo fumuki mbangu ekoka penza kozala likolo ya bomoi na bino elongo bongo na nengwa manoka leko bernice totombeli bino lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote etika ete mapamboli walongo fumuki mbangu ekoka penza koyingelo kati ya bomoi na bino na tina ete bokokisa mai bosila koyana yango na mokili tika tozonga pona eteni ya régie kotala bonzinga bwa bino pe totia baloyembo itokosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo. Lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo. Lelo motama na yo, lelo motama na yo. Lelo
lelo motama na yo, lelo motama na yo. Mbotama elamu mbutukulu ya mbote na bino bisika banso ibozwami mapamboli walongo fumukimbango ko apenza kozala dikolo ya bomoi na bino pe lisuba boko sepela totombela bino mbotama elamu etando bonsomi ya bona pia bula musiba ndo na pongi ekuke na biso zali penza ya kufungwama we babongo na kubenga biso kaka na nzela ba numero enezali bongo affiché na setando ya Vom Television pote manaka mabino makomela biso na mesa ya mosala Peter babongo lisusu ko sepela elongo na bino babotami na biso ya mokolo mwalelo lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote solo biso na bino ya mbotoka bwana tokozonga ka lisusu kuna iteni ya reji kotala nini e balengeli biso lokola bilili ba mokolo epai wapi tokozwaka penza moko aliteya ekopesa biso bososoli kati na kozala na biso tolanda elema ye na bokebi biso na biso tokutani bongo na simaya. Des explosions illuminent le ciel de Téhéran. Pendant la nuit, l'Iran a activé son système de défense aérienne pour contrer les attaques d'Israël. Un dispositif qui n'est pas parvenu à intercepter toutes les frappes. Tôt ce matin, des flammes et une épaisse fumée noire se dégageaient de l'aéroport de Téhéran après l'attaque hier par Israël de plusieurs sites nucléaires, dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'Iran confirme aujourd'hui que d'autres sites ont été touchés. On en vient à l'actualité à l'étranger et à l'escalade entre l'Iran et Israël. L'Iran a riposté cette nuit à l'attaque d'Israël contre ses infrastructures militaires et nucléaires. Une riposte avec des tirs de missiles. On fait le point avec Jérôme Pauls et Eric Destiné. En pleine nuit, alors que les sirènes d'alerte retentissent à Tel Aviv, le cœur de la ville est touché. Plusieurs missiles sont interceptés, mais certains atteignent leur cible. À l'est de Tel Aviv, des projectiles se sont aussi abattus sur ce quartier résidentiel de Ramat Gan. Suddenly, a missile hit their house, and some of them were injured, some of them are trapped, and we are here to rescue them and take them out. À la lumière du jour, les habitants se rendent compte de l'ampleur des dégâts. L'appartement de cette dame a été partiellement détruit. Au sud de Tel Aviv, cet autre quartier a été touché. Les médias israéliens évoquent un bilan, 3 morts et des dizaines de blessés. Selon Israël, l'Iran a lancé 150 missiles balistiques et une centaine de drones vers le territoire israélien. Une riposte aux frappes aériennes de la veille qui ont touché la République islamique. L'Iran affirme avoir visé des bases et des infrastructures militaires. Hier soir, le guide suprême iranien avait pris la parole juste avant l'envoi des missiles en utilisant les mots « régime sioniste » pour décrire Israël. Le régime sioniste a commis une grave erreur, une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. En Israël, l'aéroport international Ben Gurion reste aussi fermé jusqu'à nouvel ordre. Entre Iran et Israël, l'escalade semble désormais enclenchée. Hier, plus tôt dans la soirée, des manifestations étaient organisées à Téhéran pour se féliciter des ripostes iraniennes contre Israël. À mon avis, les négociations avec Israël doivent s'arrêter. L'ennemi a fait tomber son masque. Nous serions stupides de poursuivre les négociations. De son côté, Israël se prépare déjà à répliquer et menace de faire brûler Téhéran si l'Iran poursuit ses tirs de missiles. Matondo mingi na bino bande ko bande Vom Television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bola musi bayindo na pongi maloba na songa nzila ekoleka kate maloba na songa nzila ekokokisa makakaka songa nzila batalisa biso uta 2017 était 3e guerre mondiale ekozala inévitable kasi ko bandaka kesika yango ekobandela lelo bango moko baluki makambo lelo bango moko pe bakomi kulwa kosenga oseku pe boko betama bitumba oyo ya Iran ya Israël na bitene na yango ekokendele yango nde kozala esika iko klante lisusu ya makasi po ete malako pe maloba ya misonga ya nzila ekozwa esika pase koyingela mokili wana pase koyingela bamboka wana bakotumbama bakobetama na balolenge nyonso libanda ya bakatastrophe naturelle bango na bango bakondongwana
mobandisi bango moko Israël kasi suka ya likambo ni kote pasi ya laka lelo iye bakomi kolela lelo iye bakomi kosenga au secours nzoka bango moko nde babandisi makila ekotanga pasi koyingela bango bakozanga ni sika ya kotiela ata moto eloba bango me nisonga ndila fumu kusukia muzala mpanda na ngo donc si matondo ya mingi na balandi binene na vom television na bisikane so kopesa kabisa penda tango pengunga ya kwanda kabongo emission na bino mokolo mwalelo kimia walongo fumu kimango ko bapenza ko yingelo kati ya mabota mabino soki bo se plaki na biso to zonga matondo na tata mbala mantia la petit me costo kuna sima ya kamera pe bongo elongo équipe technique mobimba ya vom television na mosala kitoko bazali bongo kosala biso na bito kuta ni subongo mokolo mwalelo na misi ya biso mosala otikama Calendrier africain, managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso, tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutunsa yango tusale lango yango ya biso